Mbote bayimboka baye balandaka biso na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant na kati émission tobengi tosolola yango. Topesi bino lisusu bambote ebele ebele le 30 juin 2025. Toza ko célébrer fête na biso ya indépendance awa pe monganga spirituel akosala masolo kitoko oyo ya bato barekomandaka batindaka babengaka nde sikoyo toyaka komaniola yango mpo te moto nyonso alandaka chaîne oyo peuple de Dieu oyo azali élu de Dieu ayebake na mokili ya tata nzambe sala ningele oyo ezali suka na lisolo. Bandeko nayebisaka bino chaque fois comme un petit conseil et puis un petit résumé. Mokili ya tata nzambe esala ningele soki osala ningele te okolia pao, soki osali ngele te okokota na mabele. Mokili etambolaka na baracine ebele. Moto oyo kobenga master keba biso ere tozalaki belenge tozalaki na mwa groupe na biso ya miziki baoyo bayebi baoyo mpe bayebi te tozalaka oyemba nzembo moko ere wana memi mingi bandingo totangi toyembi na bango mingi baza mpe na bomoi mingi bakei te bazali nanu bayebi mpe na hotel compositeur wana na kopesa ye mbote epai azali baoyo balandaka Ediba TV mwana mboka Congo mpe mwana Congo bayebisa ye ndeko Gilon Mpasi que je sali en passant azalaki accompagnateur na biso mpe moninga kulutu mpe lisusu na mbula. En tout cas tofandi ne mikolo ebele na mosala ya miziki tosali ne batango ebele toza koyamba nzembo moko moto oyo yo kolinga ye akolinga yo te nabo kosala yango na mélodie me nalobi toujours na parole oyo yo koboya ye akolinga yo. C'était la même chose na baparole na biso ya fiançailles mpe ya bomwasi okomona mwasi oyo yo kolinga ye alinga yo te me oyo yo koboya ye akoluka yo. Ere tozalaki bilenge yaki banzembo moko toza kopesa nango éducation mpe kolakisa bato lolenge nini okoki kotambola na nzela mpe na mokili ya tata nzambe ozala toujours na droiture lokola président Félix Tshilombo que je sali en passant na mosala kitoko monene oyo azosala mpona mboka na biso Congo e tokoki kosigne baccord minene ya kitoko le 27 juin 2025 etikali date historique na mokili na biso na Congo mpo te des années bana na biso de génération bakosepela na date wana mpe na makambo esalami tala lelo monguna azali dispersé ayebani te Hippolyte Kanambe ye wana aza na kati ya Kenya na Nairobi na minute oyo toyebi aza kuna boyebisa bato te azali na Nairobi azwaki ndeke après kosigne kuna likolo pou ase retrouve parce que ye ata ndeke akolela na mwa esobe kota avandaka mingi na esobe soki ndeke moko akabelela kabila toya amona neti batindi moto pa tata mokonzi ya mboka bakanga ye ezalaki mpona kosepelisa bana mboka oyo balandaka Ediba TV na kati ya bokemi mpe na bonya. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne na bino oyo panza ngai panza chaîne oyo mpo te bozwa baprogramme asika ezali koya ebele nalobaki na bino juillet août septembre tokozwa baprogramme oyo ya makasi oyo nazali kobongisa comme publicité toujours naza koloba na bino bien ke monganga spirituel na koyamba bayimboka oyo azali célibataire ya mobali ya mwasi yaka kokima te koyoka soni te benga ngai na koyamba na plateau mpe na koyamba bana basi bamama oyo balekaka na baconférence oyo tosalaki na Afrique du Sud oyo prophète Moïse Makoma ayaki awa na kokota na batraite baémission na bango mpo te na bosenga ya bamama ebele babengaki ngai ere baprenaki ke nazalaka na chaîne basepelaki mpe mpo baleka na bakati na émission bobongama juillet août septembre na kozala na bino soit bokozala na baadresse oyo tobanda okutana na plateau na biso mpo tosala mosala oyo ya kolakisa nzambe mpe kokumisa monene ya nkolo mpo biso bana na ye bawumbu ya nkolo tokotikala kolemba te
kotia mabolongo na se mpona kokumisa toujours misala ya nkolo. nakokima na lombango na l'histoire na biso ya mokolo ya lelo oyo tobengi titre ezali camarade ya ndoki. nasalaki petit résumé na koloba mo maloba moko nzembo toza koyeba moto oyo yo kolinga ye alinga yo te, oyo yo koboya ye akolinga yo. ezali balwa ya nature ndenge na vie etambolaka. komona mosusu boza kotambola malamu intan bato bakokotisa makanisi mabe mpo bokabwana moko atikala renie soit abomi yo ye atikali kovivre mpo acapture biloko nyonso. yango titre émission na biso lelo camarade mabe. ndeko moko mwasi ezala kisasa nde abengi biso na nzela ya singa mpona komanyola lisolo oyo lokola tubela na makambo ekomeli ye na libala na ye. kamarade wana tobandi lisolo na biso azalaki moninga malamu na miso ya moninga na ye. donc bazalaki bapire oyo tolobaka ke elie ye elie oyo elie oyo elie oyo. mais oyo wana alingaki moninga na ye mokolo lisolo azalaki mpenza une fille oyo tobengi camarade ya ndakisa. azalaki une tantine, azalaki tantine une sœur oyo tobengi camarade ya ndakisa. azalaki na fiancé na ye moko bawumela plus de 11 ans. alors moninga wana akuta bango na kati ya relation na bango. mais comme ye akanisaki ke moninga oyo azali bajaka bafille oyo tobengaka waka waka wuku wuku alinga meme na vie oyo wana. alors ye asepelaki na te azali kotalisa ye toujours maloba ya nzambe kobangisa ye nkolo azali boye nkolo azali boye. mais durant vie na bango ya bakutanaki 7 ans mobimba ye moninga mabe wana azalaki kochange mibali lokola bachemise ya kolata. yango nazobengisa bino na lombango boya na kati Diba TV bomema baproblème na bino bokomona bango dusila. pourquoi ozalaka célibataire yo ndeko mwasi kitoko pourquoi ozali célibataire tokoyeba yango. oza na balien familial oza na baproblème nini koyoka soni te yaka. ezali epai oyo spiritualité kolakisama mpe ezali epai wapi okofungwama mpe verité kobima. soki blocage no ezala na maboko ya famille na blocage na maboko ya bato tokobimisa yango na kati ya Diba TV ekambami na munganga spirituel papa Edi Diba oyo bwanya na force euti mpa na ye moko kolo. bayimboka na ye koyebisa bino lisolo oyo ezali suka. soki ngamona akobeta lisolo na bie ezali suka yali matata. tala jalousie oyo nabetaka toujours kombo c'était partout. likundu motema mabe la haine efonctionnaka te na bana nzambe. na bana nzambe mibeko wana ezali très dangereux. alors soki omoni oza na un ami qui est de ce genre ya bongo sala nikele sala attention keba kozala proche na ye te. tala ndeko mwasi oyo makambo ekomeli ye pourquoi parce que azwaki litoi na motema nyonso apesi moninga. mais durant ce temps de camaraderie oyo bovivre yo ozalaki kaka na fiancé no moko oyo ozalaki de plus de 11 ans. mais ye ayei na bomoi na yo azali kochange mibali lokola bachemise azali kopusa moninga aboyi. nzambe avisitaka famille oyo te ya bato batambolaka toujours na kobanga nkolo lokola biso awa bamonganga spirituel. nzambe azali mawa ya nkolo ezali kokita na kati ya ndako na ngai. mawa na nkolo ezali kokita na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana kongo na baye oyo bakosala bapetit contribution na bango mpo te monganga spirituel asala na bino mosala kitoko tozali kozela mpo bamonétize biso d'ici là. so tolobi d'ici là ezali susu dans bane ebele te mpo soki bamonétize chaîne oyo monganga spirituel mpa bana kozwa su mwa meya mpo te kofuta baninga mosusu na baprogramme oyo tozali kosala kilikili mpo bango mpe bakoka mpe kovivre. le temps ke monganga spirituel akomi na monétize te moyen afungola baprogramme mpe ebele eza te. mpona nini na kozanga possibilité ya kobanda kofuta bandeko wana mpe na bino bainvité oyo na banda kobengisa mpo boya parce que j'ai des gens qui m'appellent de par-ci par-là. est-ce que soki ngai na ye yo kogarantir nga ta esika kolala hotel na ngai. donc tosambela biso nyonso bana ngola bana amérique bana france bana congo
ban Afrique du Sud oyo balingaka papa Edidi ba bofungola maboko na bino zamba koyingela bino zamba kobakisela bino ebele bosoutenir œuvre oyo lokola bandeko mosusu basi babandi kosala bageste na bango ata na $1 ya pamba zamba kobakisela yo ebele ebele koleka na oyo ozali kosala na bomoi na yo ndeko mwasi pendant tout ce temps bavanda na mwana mwasi oyo ye apresente ye mibali forme nyonso donc quand je dis mibali forme nyonso de ce genre bafille ya bongo babiyebi bakutanaka mpe na bakamarade moko ya bongo aboya biti te kaka na motu na nga wana nzambe akopambola biso mokolo nzambe akoya kopambola biso yo okozala témoin mobali na nga tanga mobali na nga aza universitaire komona te mpo lelo azosala mosalaki receveur me keba tofingi bareceveur te parce que nayebi base receveur lelo ebele baza na basi na bandako ils ont des familles parce que oyo atie sérieux na eloko nyonso ozali kosala ezalaka toujours na litomba nango oyo atie mpe moins sérieux na eloko azali kosala etomba nango mpe ezalaka bandeko balandaka biso na bokebi mpe na mbonya kabula émission oyo sans crainte kabula yango okozwa lipamboli na yo ekovisite yo kaka semaine oyo soki ozalaki moto oza na bagene oza na bapriere kabula monganga spirituel tianga défi okobenga ngai monganga spirituel na kabulaki tala nazwi elonga je vous dis la vérité naza na bato babengaka nga pour me dire ça soki oza koyoka soni etali yo na nzambe bayokaka soni te na nzambe on dit toujours la vérité quand tu as une bénédiction qui vient devant toi dans nzela ya moninga qui avait parlé tu reçois ça comme tu reçois ça zala sûr ke ekozala ainsi toza na programme mpe ya komonaka monganga spirituel kala mingi te na kati ya betando na bino ya bafacebook kobanda komona monganga spirituel na kobanda koteya wana ezali koteya maloba ya nkolo nde ebanda koleka ebanda kozala chaque lundi mpe chaque samedi ezali baprogramme oyo nayebisi bino ke tozali koprepare yango mpe toza koluka ndenge nini oyo ekosenga biso bafinance monganga spirituel nali kobunda inane yango oyo toza kosambela mpa tokokisa yango chaîne ezala nyonso mibale ezala monétisé nzambe alola apesa bino makoki ndeko mwasi ndenge tolobi na bino ke moninga na ye achangeaki mibali forme kirikiri ndeko mwasi atikalaki kaka na mobali na receveur oyo azalaki universitaire oyo azalaki na bafonction tu na motu na ye mais il manque oyo tobengi opportunité de vie mosala un jour mwasi kaka ndenge akutaka losambo soki aza koya akutani na moninga na ye moko ya kala batanga ndapeti ya motuka pipi pipi alobi ne eske eza yo to naza kolota yabi eza nga bayambani ujua mpona oti losambo qu'est-ce que tu devais dans la vie ate ngai na vie naza kaka moto ya losambo na ndako mobali mpe oyo abima fiancé mpa na biso tikini lelo oyo nanu asali geste te mpo bozwi eza te mais abima fiancé na palais non nga nazalaka na Europe nayaki kotambola naza na baentreprise na ngai ebele misato na kini déjà quand quelqu'un est ebele donc eza ya 3 c'est déjà beaucoup nazoluka un bon informaticien et puis oyo akosalelanga misala nyonso naza na moko na mekini ça fait une année yango oyo bafere eza kosimba kaka te aza kosalaka baerreur bamanka abi mobali naza seri abi non mon homme vraiment je te dis la vérité plus de 11 ans nous sommes ensemble j'ai connu ce mec en tout cas ça bien asalaka nini oyo aza receveur camarade nde mwana classe na bango apisanga motu receveur abi te wana ezali titre na ye na minute oyo ndenge biso baminganga spirituel toza na minute oyo do yo kotyelanga point te na vi na nga mpo oyebi te oyo nzambe abongiseli nga mpo yo oyebi te bablokage nini bafamille tozokutana nango yo oyebi te makambo nini na bamabota tokutana nango yo oyebi te baproblème nini oyo oza nango oyo mpe bakoki kolibere yo oyo mpe okoki kozala libere yo moko meme na bapriere ndeko na ngai
nalobaka na bino na kati ya Diba TV na kati ya émission tobengi tosolola yango ezali epai oyo nakolendisa mpe nakoteya soki ke na etonga na yo okwendaki oteyamaki te soki mpe na kati ya etonga na yo ozoki ntango te me na kati ya Diba TV oyo ekambami na monganga spirituel okoteyama mpe okopika. Bandeko balandi boyoka lisolo oyo na bokebi mpe na bwanya nayebisi bino bosala ningele na mokili ya Tata Nzambe. Awa ezali epai o wapi totie bapiste ya mayele na biso nyonso mpona kolakisa peuple de Dieu keba nani azali nani pa kopesa litoi te yango tobengi yango bakamarade ya bandoki. Bakamarade ya bandoki bazali bato malamu te. Yo mobali oyo azosouffrir na yo me moninga na yo azwi mibali pendant 7 ans soki tokalkule pas moins de 50 ou 60 oyo azalaki na mongo pembeni na yo. Yango natunaka bino bandeko basi mosusu awa toya koloba simbo comment toi tu peux rester toujours ta vie nue devant des hommes ozo compter bango combien ou bien yo mpe ndeko mobali comment yo kobanda kozalaka nu na liboso ya basi ezali compétition to nini sala ndengele vie eza na baréalité nango bazoviole yo te mozokende komitika mpona lokoso ya mboko ya spiritualité un esprit mauvais en toi olingi kosalela yango te olingi kosalela yango te c'est quoi kota na kati ya Diba TV ekambami na monganga spirituel là tu vas bien comprendre de quoi il s'agit et quoi de quoi nous parlons ndeko na ngai sala ndengele lelo tokóma kozwa onction force elengi wana biso badiba oyo tokoteya tokoyebisa bato parce que on a tout fait on n'a pas de médailles nous ne sommes pas balati biso bamédaille quelque part te médaille ya kitoko ezali kaka Yesu Masiya oyo tobengi binadama oyo tobengi Jova Jireh oyo tobengi alpha omega liboso mpe suka ye kaka ndeko mwasi akutani na mobali oyo tolobi opportunité eyaka mpa bato toujours basalaka malamu opportunité soki oza kolamuka na ntongo senga nzambe apesanga baopportunité ebele baporte na ngai efungwama oyo bakangaki ezala ya kofungwama c'est ça qu'un homme c'est ça qu'une femme. La fille la voyait loin son mari avec un bagage là malgré tout son job là et na yo c'est vrai que lobi nga na oya kozala gouverneur na Congo mpe na Kinshasa bozozonga ya blague mais je répète ça ezali prophétie namona yango mpe nazomona yango ezali message que je donne mpo lobi ezala nango discussion te ya komi kuna nde mais c'est ça que je parlais déjà c'est ça que j'ai parlé et puis biso toza koya te ke toya kosala ya bokisi te toza kosala ya bosantu pour aider notre nation notre pays ndeko mwasi moninga mobali oyo batanga na ye kelasi moko na mutuka ewo na ndako ewa chéri tie wo non na sa tomati tour moko boya kote ya bacité verte te yebisa chauffeur boya nanu rapide mwa problème moko eza na pana tellement ke na chauffeur na ye baza na bato baza ekiri moko mais sont rentrés baza bazavero wana barentre bakomi na palais avec le soleil euti Congo bakomi na ndako présente oyo camarade nanga totanga na ye yo yebi kaka moto soki ekopa kiresi ndenge atikalaka bien ngondo mwa polo moko fatigue vie wana baréalité ebele omona moto mosusu batongaka ye basekaka ye melelo barespecte ye napesaka bino exemple ya président Félix Tshisekedi tala kaka malgré tout famille abotamaki yaki famille noble mais ezalaki vie na ye balekaki les gens ont critiqué ont parlé de quoi mais c'est un président qui est respecté au monde maintenant tala nde kota obeta mbuzu na Donald Trump grande puissance ya mondial biso ke makambo nzambe eza makambo nzambe bakangaka étoile te baetufaka yango mpe te soki ntango yango ebrilaka mpe ya libela
tous les kebele l'esprit botikali yuma yango na yebisaka bana nzambe keba il y a bana nzambe ya boyuma na bana nzambe ya bonzambe do yo songo soko na ndenga mabe mais nzambe alobi imoni ye akofinaka kotokaka babimi ici tout le monde ka ye wana lobi mema badossier monaka na bureau ya solo amoni bavaleur ebele moto wana apesi ye acomprendre te ere ti mpo na ke ya banosalela mwasi zuwa me abi te likambo azuwa eza wa te aza mwana classe na biso nga na kuta eprie ye moto amebika etake mbono abimisi badossier na sambal aluki mwaka mwa veste nazalaka na mwana ye wana na biro me sheri ti mpe makwabi nonono babengisi yo lelo oyo mobali wana cadre monene motu monene mwasi oyo achangeaki bacamarade achangeaki bacopain de petit chéri comme les habits ololongoli chemise oyo olobi otie mosusu olobi nde tochangeaka dessus na biso ase il n'a pas vu mosika avec beauté oyo azalaki nango po quand il m'a envoyé l'histoire babeauté na bango namoni yango j'étais mais lelo aye kobalukela moninga na ye parce que l'homme ne priait pas comme la femme abima kaka na mobali wana atante mobali wana forme tout comme la chair est faible l'homme est tombé il a ramassé sa grossesse ici où aye kokosela ngo mobali wana mpona kotia pito pale na kati ya foyer na bango bandeko balandaka biso na bokebi yango napesaka bino conseil sala ningele nani okobetela lisolo dove menama nani okobetela lisolo leki nanga na kati ya mboka Washington Mike Ngoi Kalombo sala ningele na bandingano wana il faut oracher bakontrat nyonso wana sala ningele na nani ozobetela lisolo kende mabondeli na yo makasi ntina suka mpo oganye bakarte na yo nyonso. L'homme, la femme priait pour elle, pour lui, pour le bien azala bien. Avant dit bazwi pe stabilité nango après yana 2 ans baboti bana bango mibale comme bangi na retard ya makambo ebele baprécipité bango une troisième d'ailleurs devait leur venir. Alors camarade mabe camarade ndoki azokende kolanda mobali ya bato na bureau l'homme est tombé comme babimaki mbala moko akokosa thèse déranger mwana mobali déranger foyer bato comme la fille a été très bien éduquée. Il prend pas le téléphone de son mec pour le signe de respect. Alors la femme là a joué avantage a bengue yuma ya mwasi aye moko ko déranger foyer wana ti azwi biloko na ye malgré tout l'homme refusé aye na kotenga ndako wana yo moto okolanda lisolo ndeko mobali sala ningele ndeko mwasi sala ningele na bakamarade bandoki nani okomema na foyer na yo nani akozala moninga no pembeni oza kokemba ozosala chemin de vie na yo ezalaka na age te age nango ezalaka kaka liwa soki lelo oza na vie nzambe apesi yo souffle de vie même ti tu peux aller à 60 ans il faut pas voir désespoir na vie na yo sala toujours route na yo mpo lobi ezalaka toujours ya nzambe lelo eza ya ngai na yo mpo tozomonana na ere oyo après bémission toyebi te lobi eza ya nzambe bakobenga nani ata napesi bino information boye ke monganga spirituel aza na besoin basoutien bosoutenir nga oyo motema ekobeta akosoutenir parce que j'ai parlé ça na écran nake na telefone na motu te nzambe avisite baoyo bakolanda émission oyo nzambe apambola bino ndenge apambola bamisusu bapambwama na bokotanga bakombo na bango nzambe apambola chaîne oyo epambolama mpo ekoma pe chaîne monene dans les jours à venir. Je vous aime beaucoup ezalaki monganga spirituel na kati ya tosolola yango émission ekambami
na basali ya nzambe. Merci, bye.